Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est encore la Germaine. Alors, naeli susu na vidéo na biso ya lelo. Tokolo ya lelo, tokondi ya matembele. Nde bozomona na mesa na ngai, naza na matembele na nga. Alors, na matembele na biso, tokozala na besoin ya ndembi. Tokozala na besoin ya matungulu. Lelo nasepeli kolambela matungulu oya biso ya mikie. Toliaka yango na Afrique. Nakozala na besoin ya ail nanga, nakozala na besoin ya goût na ngai, nakozala na besoin ya bouillon nanga on alambelaka ba légumes et puis na mafuta mbila na ngai. Na mbeli nanga pona kokata matembele nanga. Donc tokolambela ngo na makala parce que nalinga ba légumes nanga na lambela yango na makala, mais pour l'instant nazokende na kodongola matembele oyo kolongola ngo ba ndenge tosalaka toujours mama nyonso ayebi nde tosalaka matembele nakosala yango et puis soki nasilisi nazotia yango na moi, soki nakati yango nakotia yango nanu eleka mopepe eza te ke ekauka me eleka mopepe. Donc façon na biso tokolambela matembele po matembele na nga nalinga kolamba ndenge wana nalinga kokausa yango mwa moke esala eleka mopepe et puis toleki na kosala yango. Donc pour l'instant nazokende na kodongola matembele na nga nde bozomona eza pe ya bien, eza ya pete. Soki esili après tosokoli yango, tokati yango mikie totie yango na moi. Donc pour l'instant nazokata nanu matembele na ngai, nazodongola yango et puis toleki na kosokola yango, kokata yango mikie et puis totie yango eleka mopepe na moi. Voilà, nasilisi kosala matembele na ngai nde bozomona. Alors nakesi kona sokola yango, nakati yango mikie et puis natie yango na moi. Donc nde eloko nakesi kosala. Donc nakesi sokola nakati natie na moi, après to se retrouver lisusu. Voilà, natie déjà matembele na ngai déjà na moi, esali déjà 1 heure du temps. Eza kaka po ekauka mai wana na sokolaki nango, ekauka po ezala ekalingama kitoko. Donc nde bozomona eleki nango mopepe, eza te ke ekauki ekomi makasi te, eleki kaka mopepe ekauka mwa mai wana oyo tosokolaki nango. Comme ça sikoyo tozoleka sikoyo na kolamba yango. Donc c'est ça. Donc so okati matembele na yo osokoli matembele na yo d'abord mibimba ndengwana, après avoir kodongola yango osokoli yango pour permettre yo okata bien. Après soko si kokata ochango siko na moi, ochango na moi ekauka mwa ndambu esila mai wana nyonso, et après sikoyo oleki na kolamba nde okozwa résultat moko ya bien. Donc siko tozoleka sikoyo na kolamba sikoyo matembele na biso. Voilà, tolongoli matembele na biso na moi ndenge tokausaki yango. Sikoyo tozoleka na kolamba. Alors ya liboso nazotia mafuta na ngai ya mbila. Atoka mingi ba légumes nga na lambelaka na nga mafuta mbila mingi. Alors natie mafuta na ngai ya mbila, makala oyo eza ya mwa milinga yango bozomona milinga boye. Donc natie mafuta na ngai na moto ezwa échauffé, comme ça toleka na kotia matungulu na biso na ba ail na biso bandembi ndenge bozomona boye, et puis tobandi kokalinga nani matembele na biso. Donc pour l'instant mafuta na biso échauffé nanu, et puis sikoyo toleki na kolamba na mafuta na ngai ezwi moto. Nakesi sikoyo nakotia ba ingrédients matungulu, ail,
Teli nanga. Nazokende siko na kokalinga yango. Voilà, bomoni matembele nanga eza na mai te. Ndenge natiaki yango na moi siko nazobanda kotia yango ndambu quand même. Ezomona na kese ebele mais ekokonda. Alors nazobanda kotia na mafuta na ngai ndambu. Nazobalulaka yango, nazokalinga ezokita, nazobakisa mosusu kaka ndenge wana. Nazokalinger yango. En tout cas, likala moko eza awa ezoderange nga makasi. Eza na milinga. Voilà, komi na tie siko nazobakisa mosusu. Kaboya pe nyonso oyo ekokoka awa. Voilà. Ezokende na kobalulaka yango. Ezokalingaka yango. Bomoni ezokalinga sikoyo matembele na biso très bien. Bomoni ekondi ezalaki ebele mais etikali moke. Bomoni matembele za légumes moko très bien tolingaka ezaka très bon. Ezokalinga yango na bien avant totia yango mbisi mais pour l'instant nazobakisa yango cube nanga nde bozomona oyo ya poulet nalambelaka ba légumes. Yango ebela lisusu kalinga masusu bien kata matembele na wana banzete nango ya milai wana eza kitoko komoni ezosala yango vraiment très bien. Donc kata yango na banzete zwa temps na yo ya kolongola ba biloko wana banzete wana nyonso tu ekozala bien. Kokata kaka makasa te banzete wana pe eza bien. Voilà, matembele na biso ekalingami bien. Sikoyo tozoleka na kotia mbisi na biso. Mbisi na nga déjà nasokolaki yango très bien, nabongisi yango bien. Eza mbisi oyo biso moko mpe tosali bino moko boyebi soki botali bomona video nasalaki bambisi. Alors natie mbisi na ngai toko mokoki kotika yango bongo soki olingi nokotia mbisi te. Natie gu na nga. Bon, natie sikoyo nanu natie mai te. Balula yango très bien. Natie pe tomate te kaka mafuta mbila. Batembele nalinga kotia yango tomate te mais eza option soki olingi mpe kotia okoki kotia problème eza te. Voilà, bomoni sikoyo nazotia yango mwa mai moko ya moke kaka. Puis natiki yango batembele nange eza nango ya pete. Bakisa su mwa ndango. Voilà. Très bien. Sikoyo nake na kofinika yango ebela. Donc etikali kaka sikoyo ebela ebongo tolia. Donc soki oza na pilipili na yo okoki mpe kotia eza nango problème te. Alors nake na kofinika biloko na matembele na biso etoki déjà pendant 15 minutes.
Normalement soki otiaki yango soki ezaki ya pamba okotika yango kaka 5 minutes ebeli nango matembele ezaka nango na problème te. Mais lokola totiaki yango mbisi, il fallait quand même to patienter. Moi moke mpona mbisi ebeli. Alors biloko na biso ebeli nde bozomona. Bomoni bino moko, donc matembele na biso ebeli très bien. Kitoko elembi pe très bien. Alors nazokende na kotia yango pe na sani. Bomona bino moko ndenge ebeli. Voilà, matembele na ngai yango. Yango babengaka yango mokonzi ya bandunda. Donc matembele eza kitoko ya kosakana te. Voilà. Matembele na ngai ebeli sans problème kitoko. Okoki kolia matembele na yo Thomson pembeni, olie nango fufu, olie nango kwanga, olie nango makemba, yo kaka olie nango mbala, nga nalinga olie nango na mbala sukali. Donc c'est ça, notre recette d'aujourd'hui est prête. Et s'il est belle kitoko, vraiment franchement, bolanda vidéo na bokebi mingi, bolanda bosale la kaka la procédure ndenge na sali, boko zala de suite. Et donc je vous aime beaucoup, c'est la Germaine. Bye.